Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo nayebi ete bozali ebele mpona kozela eloko nini oyo tobombeli bino. Bandeko babolingo lelo tobombeli bino basango oyo etali ndenge nini bakonzi ya Congo basalaki makasi mpo ete bakende koevacue baresident congolais oyo bazalaki kuna na mboka Tripoli. Bandeko babolingo boyebi ete makambo oyo bakonzi ya Congo bauti kosala oyo gouvernement ya le rais bauti kosala bandeko ezali bamakambo moko oyo bakongolais bayebaka teke un jour bamiracle ya boye ekokomela bango mpo ete na kati na likambo oyo ndeko ata bozwi nani akoki kodiskute na kati na likambo oyo te mpo ete eloko oyo gouvernement ya Congo basali vraiment le rais Joseph Kabila Kabange azali moto ya kobetela maboko. Bandeko babolingo toyebi yango malamu peuple congolais azalaki abandonné sur tous les plans wana moto akoki kowanga na yango te. Mais tala lelo oyo tango na libi problème eye mbala moko bakonzi ya Congo le rais abeti loboko likolo ya mesa alobi ete non il faut avion mobimba ekende mpona koevacue bacongolais oyo bazali na Libye. Bandeko eske bamakambo ya boye biso totikalaka komona yango na mboka na biso totikalaka kutu koyeba yango. Lelo bato wana oyo bazongi na Congo oyo avion mobimba ekendeki kozwa bango na Tripoli tala ndenge bazali kopesa batémoignage balobi ete bikolo ebele bakangami na aéroport mais bagouvernement na bango bazali koréagir te. Alors ndenge nini tokondima le rais te, ndenge nini tokondima Joseph Kabila te na bamakambo oyo nyonso tu azali kosala mpona mboka na biso. Bandeko babolingo Joseph Kabila azali phénomène pe akotikala kaka bamakambo nyonso tu lelo gongo bato bazali kobundisa ye o bakombata baswadiza bakombata biso tozali kobenga bana ya kuluna ya poto ezali kaka ide po ete bazali kokoka kosupporte te baevre oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka na biso. Bandeko biso bajournaliste ya Zumel 1000 ya radio Zumel 1000 tolobaka yango ntango nyonso tango le rais bapesaka ye bokonzi toyokaka ndenge bato ebele ya na poto bagangaki me ndenge nini bakoki kopesa mwana na moke bokonzi Kongo ezali mboka monene akokoka te. Bato mosusu balobi ete inane eza ebele bamosusu balobi 6 mois eza ebele akokoka te bapolitisien mosusu
bakomi koloba bino bozali kosakana boyebi teke Congo wana ezali na makambo ebele na kati eske mwana ana kokoka bandeko oyo ndenge kaka balobaka ete eloko oyo nzambe azali kobongisa moto moyen comprendre yango eza te bandeko kaka na 4 pamba malgré Joseph Kabila asali 10 ans mais na 4 pamba Joseph Kabila akamwisi tata bandeko baopposant congolais batikali monoko polele mpe bazokokamwa baye kotala balobi bandeko totikala boye te tokanga maboko te moto oyo mpona koconvaincre ye bien lokola tomoni baevre asali toyebi ete peuple congolais asalingi ye siko ndenge ezali wana antuka tolukela ye kaka toforme kaka bana ya sous forme ya bakuluna po ete toluka kaka likambo na ndenge ya bitumba yango nomoni bamakambo nyonso bazali kosala bandeko tozali koloba yango mingi bazali koganga awa kaka aveuglement bazali koloba kaka tika baloba mais boyebaka yango ete Joseph Kabila azali kaka président ya Congo Joseph Kabila azali kaka président ya Congo bolinga te mais tokokende mosika te mpo bato mosusu bakoloba mama ozali auti koloba makambo ya bakongolais oyo bautaki kozwa bango na Libye mpe kozongisa bango na Congo eske makambo yango ezali ndenge nini bandeko babolingo tokokende mosika te papa Motamba tiela biso babilili ebongo nsima bakongolais bamona mpe bajuge bayebisa biso na bato oyo bazali koganga lelo mpona koloba ete bango nde balingi peuple congolais na bango bato basalaki 32 ans banani bazali kopesa importance na bapeuple congolais babilili s'il vous plaît papa Botamba international de Njili, Kinshasa. Le Boeing 727 affrété vendredi dernier par le chef de l'État Joseph Kabila pour évacuer les ressortissants congolais en détresse en Libye regagne la capitale congolaise. À son bord, 91 rapatriés. 21h20, heure de Kinshasa, l'appareil se pose sur le sol congolais. Explosion de joie à l'intérieur, nous rapportent les passagers à leur sortie. Au bas de la passerelle, c'est un moment de retrouvailles. Pour les rapatriés, c'est un immense plaisir de retrouver les siens après plusieurs années passées à l'étranger. Je suis tellement en joie et puis je suis tellement très tranquille dans mon pays parce que ça fait du bien, tu vois. La situation à l'aéroport de Tripoli est chaotique. Des passagers se battant pour monter dans les avions, a raconté un passager. Très content et puis un sentiment de sécurité, de joie. Vraiment, on a un bon président. On a vu beaucoup de gens à l'aéroport, des milliers de gens de toutes nationalités, surtout africains, qui sont en train de souffrir à l'aéroport. Ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, ils ne peuvent pas voyager, rentrer dans leur pays parce que leur gouvernement ne réagit pas. Mais nous, on est passés comme des rois. Selon le ministère congolais des Affaires étrangères, environ 200 Congolais sont encore bloqués à l'ambassade de la RDC en Libye, pris dans des violences meurtrières. Une deuxième vague pourra regagner le pays très prochainement. Donc on était vraiment à un état très critique. Donc on ne pensait même plus on pourrait regagner le pays. On est super heureux, c'est bien d'être chez soi, donc ça va. C'est vraiment très gentil de sa part, on a affolé la mort et là vraiment il nous a sauvé la vie, c'est vraiment très gentil. Je n'aurais jamais dû croire que le gouvernement pouvait faire quelque chose de si pareil. Parce que nous ne sommes pas les seuls ressortissants en Libye. Il y a d'autres pays qui n'ont même pas pensé à leurs ressortissants. Il y a d'autres qui sont des mourants, qui sont très malades, qui n'ont même pas de choses à manger. Nous remercions le président de la République pour ce qu'il a fait de nous envoyer vraiment l'avion pour que nous puissions retourner au pays. Cela vraiment nous fait du bien. Réaction aussi du ministre des Affaires étrangères Alexis Tambomamba qui s'est réjoui de l'implication personnelle du chef de l'État Joseph Kabila. Le patron de la diplomatie congolaise a déclaré qu'un autre avion devra arriver aussi avec un autre groupe de ressortissants. Je vous propose de l'écouter. Dès lors qu'ils étaient là-bas et qu'ils étaient en danger, c'était notre devoir d'organiser leur évacuation vers le pays. L'ambassadeur m'avait signalé qu'il y avait à peu près 300 Congolais qui vivaient en Libye, dont 250 à Tripoli.
Et je lui avais posé la question de savoir combien parmi eux voulaient revenir. Au début, il y avait une centaine qui avaient dit qu'ils voulaient partir de Libye et revenir au pays. Et nous avons donc pris les dispositions pour envoyer un avion. Maintenant, je sais qu'il y a encore une centaine. On envoie un avion nouveau demain ou après-demain pour aller les ramener. Alors, notre ambassadeur au Caire m'a signalé que certains de nos compatriotes qui étaient en Libye sont allés vers le sud, se trouvent actuellement en Égypte. Bon, heureusement déjà pour eux, mais sinon nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour rapatrier tous nos compatriotes qui sont là-bas. Le ministère est chargé de s'occuper des Congolais quand ils sont à l'étranger. Dès qu'ils arrivent ici, ils sont pris en charge par le ministère de l'Intérieur, par le ministère des Affaires sociales, par le gouverneur de la ville. Donc nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas en danger, qu'ils puissent être évacués, c'est ce que nous avons fait, qu'ils reviennent au pays, et puis maintenant, quand ils arrivent au pays, ils seront pris en charge par les services compétents.